Telemi, ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo, Shakira Beton. Donne-lui mon chéri, mon bébé, oh là là bien. Irène Masiandoki. Mon perso, Osatio il ataka liansi yange katana. Nabituma basua yo bundi sangai ya 5 ans. Jamna bamana modele tina famia ibe. Masiandoki, ena koma kubanga o. Gisele Irene Masiandoki wa Mugusa. Abisana kwanza muna wa mamangewa. Bana Suisse, biso kakaboye. Mama Titi à votre service. Mama Titi nakata Zurich, eli biso masolo ya kitoko. Balobi service traiteur nakata Switzerland ezaka kamoko. Yum tongo sali sa fête no anniversaire, ya baptême, mariage, Saint-Valentin, journée de la femme. Benga Mama Titi à votre service. Na pria bien. Tala biloko bokolia ya kitoko ya propre makoso pondu bimpiatu makayabu na pria bien Mama Titi à votre service oumela benga na numéro oyo kozala jamais desi balobi biso kakaboye masolo ya kitoko yangoyo Mama Titi à votre service Bobe. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zignon, Soba Mesana Kolanda Iran, Masiandoki TV, oh maman bino la cabino kakaba histoire vraie pour esa la bino ba vraiment kasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Iran na Masiandoki esa la ka vraiment bien makasi yango to yebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba o nanu ba sabona na site ote bo sabone au site ya maman bino ba o déjà bo sabona bo partageaka esa la ka vraiment bien parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine tendenge na yebisaka bino identité ya Bundes ebete Pro Max soki avandi seki ya koloba ezali ndenge kaka nazola ka bandeko nyonso bozobenga mama Irene ozomona na te nazola kabino ke na komonana soki bomomera nazomona te seki naza busy mais photo bozotala mutazolo ba ezaka kanga seki kufelite ya important boyo kaka masolo esalaka bien to pesi merci na bandeko nyonso ba soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor na biso officiel balobi la patrona Betty moi ça leki mibali na mbongo moi ça leki mibali na bandaku balobi ya Dorte Achille kapesa respect na sponsor nanga ya Mvwandu merci na mama Bibiche Mwanzambi et uno en direct de 001 BBC de moi-même to bosanité mama Tazivita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundes ndenge kaka na yebisaka bino porte parole na biso ya maele c'est Anastasie Vita o ya papa Trésor Chou c'est que bien makasi merci na ya Willy Moucheni les vrais code mboka to kendaka bongo na batu nyonso bandaka biso partout to bosanité kopesa ba bisou na Fifi Tomola japonaise maman na Erastine na kati ya Bundes Tantine voisine merci na vie nanga Yves Djoboke garçon de luxe na kati ya Panama balobi via sola raplis ke li solo Yves Djoboke garçon de luxe to bosanité vie nanga Jadon Fumu ya Zélande balobi vie nanga Jadon Fumu umela motema la reine Vani bazui wapi bamurez mama Irene ayela kabino masola solo tobetaka aubergine te ndenge na yebisa bino na betaka masola na salaka ba publicité nazo yebisa batu nyonso olingo lesa ba famille na Congo Kinshasa bonne année yangoyo kobuka na te benga Eden marché benga rapide futi mbongo bake ko livrer biloko akolia epana bino ato lingo lesa ba bokilo ndeko nanga biloko akolia eza kuna ya qualité lokola ba soso Makayabu, o Thompson, Fufu, Miliki, o Futi Mbongo na Londres, Eden marché logo na eto zotia na bémission na biso
po bozwa numéro ya telefone bandeko balia bien na Congo Kinshasa. Tozo kende bongo yo pe mutulingo tinda mbongo na Angola kubukana te. PDG Guy Boza Mutunga aza na kati ya Irlande. Obengi ye na basegonde na Angola bandeko bazwi mbongo. Balobi PDG Guy Boza Mutunga aza wana po na bino bana Irlande. Tozo kanga ba carton boyebi rapidité ya boss PDG Guy Boza Mutunga prêtre asola kitoko benga mbangu pesa ba carton ekenda Angola ezo sala bien. Ngana yebi sarano ba publicité na ngana pesaka eza bato ya sûr. PDG Guy Boza Mutunga to pesi mbongo 1 million awa na poto na Angola bakozwa nazo kosa binoti. To pesi merci na mama Cornelia Lutadila. Moi na télé si moi sia tata balobi wumela biloko sike koti na boutique Rehoboth kolata kitoko to koti si na ba parfum. Ndeko nanga bona ne yango papa tia mutu na lipeka yo kantsunga. Babi benga mama Cornelia osomba biloko ya qualité koti ba fantaisie ya Gucci ba singa biloko ya kano ekoti pa ya mama Cornelia bobo sanate base. Base Grace Light Cosmétique nazo ebisa batu tu bosa ba publicité bo pakola rape ba mafuto bino bosela ba publicité poto nzima bino nga Irene Masiendo ki na sela ka biloka Grace Light balobi awa irata jamais mama Cornelia Wumela yo mtoza na problème a peau o na pakola ba produit ba mbwa mwa mike koma ko bimanga benga mama Cornelia solution pour na teinture Tokos ba murena ba muristo mekobeta lisolo na ekobeta la bino bandeko nanga tokota ngo vraiment na lombango mikolo maso na obeta nde na baka lisolo ezobota lisolo ndeko na biso mobali papa bienvenue aza na kati ya Belgique ndeko na biso ya mobali bienvenue Kimpulu bauti komela mbongo na Kinshasa na famille Ngemba emeli papa bienvenue Kimpulu azali ndeko ya Belgique mwana mobali bamelie mbongo na Kinshasa bamelie mbongo na ndenge nini bandeko nanga mokili batu babanga rasusu makambo te papa bienvenue azali ndeko ya Belgique azwa mwasi na Congo Kinshasa bamure na bamurezi misolo masolo a Congo ezokota neti na filme batebe na poto bazozo bambala suke za labana basi za labana mibali na Congo biso to beta kama soto sela ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vinde ko nanga timba soko timbi to kolela papa bienvenue alinga mwana mwasi moko na kombo ya Jemima Ngemba azali fille ya Matonge Jemima za na âge ya 34 ans na kati ya Kinshasa balingana na papa bienvenue ndeko na mso azalaka na Belgique banda linga Jemima basolaka très bien na Jemima problème ezalaka te basala kalovi na bango kitoko papa bienvenue kende Kinshasa kuta na Jemima en tout cas Jemima ba qualité ya basi ba comportement sala ke papa bienvenue asepela na mwasi na ye na Kinshasa ase desidera kende kobala Jemima akenda ki kobala Jemima ba na nzambe boyoka na 2021 na Kinshasa bala ki na mois d'août apesa ki mbongo nyonso papa bienvenue Kimpulu azali ndeko na biso na kati ya Belgique Jemima Ngemba azali mwana ya papa Jean-Claude Ngemba baza na kati ya Kinshasa na Matonge azafi ya Matonge bolanda lisolo très bien bamourir na bamourezi tango na ibisaka bino Jésus-Christ revient bientôt mwana motazo zonga bandeko na ngeza ka slogan te slogan mama Irene Masiendo keza ke beteli ndezo bo mabango ba bana jiba bebe ngande mama mwaso atika maso na defo na YouTube ezalaka nga bandeko mibali boya bozo bakiti bo vanda botia mabandide nona mandefu na respect boyoka lisolo poto kende bien ndeko na biso papa bienvenue aza na Belgique bienvenue Kimpulu akutana mwasi ne kombo Jemima Ngemba azali mwana bimi na famille ya papa Ngemba bolanda lisolo très bien abala Jemima atikala tana nyongote feteleka ki bien mariage coutumier papa bienvenue azonga kipoto pona kosala ndenge kaka ezalaka soko bali mwasi na Kinshasa suka folu ko bengise aya soki dinko bengise seke yondo fo kende bo vanda po libala esenga batumbe bazala esika moko papa bienvenue asala makambo po Jemima aya poto e komaki ane passé akoma komona Jemima akomaki mwa kilo kosolola ya kilo ko beta munoko soki abengi kota Jemima azomona ko bazobinisaka azo comprendre sous vie ya Jemima malamu te diko aye ko apprendre na famille na yeke il paraît Jemima zarasu na Kinshasa te bamure na bamurezi boyoka basolaka na WhatsApp mabe ya WhatsApp pe na koza na Turquie na koso na États-Unis nyonso ka makambo nzoka Jemima abima Kinshasa koma de na niveau Afrique du Sud Jemima kenda Afrique du Sud esi azwa mobile et puis auti kobota azana bébé
papa bienvenue na bina tamo ka ndeko benga jema na vidéo jema ki mo munene moka ni misu bapel vidéo te mo jema makasi mo dejo akoyoka na te nazana ngana ba mega te nazana mbongo te mikolo nga piaka kini moto makambe bele be compréhension koma ki pa bienvenue koma ko se plaindre même na famille Jemima du coup papa bienvenue ko sutuka boye na minute Jemima azana fruit auti ko bota azana bébé ya 4 mois na maboko ba murena ba murezi bolanda papa bienvenue a pété abengi famille Jemima na minute oyo famille ndeko na biso bienvenue kimpulu na famille Jemima bazana guerre na Kinshasa et que makamba ko funda na tina l'état famille Jemima le ba on ba yebite ba on ba yebike papa bienvenue t'a fait voyager Jemima akenda futi pa lukanzela poto batu musu baso kosa ba yebi na bango Jemima na minute azana kata ndako libala na Afrique du Sud ba papa ba fille akimba komo kima mingi na Afrique du Sud boke ba botimba papa bienvenue ba escroquer mbongo ya libala ndenge beko ezobima ke mobali amemi Jemima na Afrique du Sud aza mobali na ya kala avant papa bienvenue famille na eyeba mobali wana esalaka to ndire baboyana ka bayende kozongana yende mutaju Jemima na minute oyo Jemima za na maboko ya mobali na Afrique du Sud ndeko na biso bienvenue akangisi famille Jemima akangisi mamaleka Jemima azomene bango video na Kinshasa mais nanya kozongisa mbongo libala ba mourir na ba bebi ke mbongo libala kata na lokwa liputa kala tango bozo pesa bozo kata tie kitenze ke inani ya kozongisa mbongo libala o papa bienvenue abalela Jemima mbongo libala ezate papa bienvenue azana kanda mera ni beta lisolo loba famille ngemba na matonge Jemima ngemba mwana mwasi wana za mobulu ba moure na ba mourezi oui ngana obeta lisolo bandeko na nga mibali po eza musala na nga mais quelque part bandeko na biso apoto surtout bana mibali combien de fois tozo beta masolo na bino bozo yokati ngakuna komi ko beta masolo na nazozo na bataki ya bafia ya Kinshasa bazo benga ngai mama ikani boni ko beta masolo batu boyi boni ko bebisa bakopa batu boyi ngana zozo batekisa bazo benga nga mais lokwa lisolo botaka lisolo eza musala na nga nazo beta kaka na uti ko beta lisolo ndeko na biso ya mwasi azola mobali ndako na Kinshasa uti ko leka na site na biso ndeko ake Kinshasa kutana mbanda ndeko asali AVC atika kibana miki awa na poto lisolo nezepa na biso basi na mibali toyoka kawapi basi ya poto soki abomi libala vision ezaka kaza mobali na Kinshasa ngana o comprendre maladie oti mibali ya poto soki abomi libala vision ezaka kaza mwasi na Kinshasa sko bino bande kwa mibali tango kenda kozo basi na Kinshasa bo pensa kateke tango bo bengisa bango bakokoma peka ka basi ya poto lokola biso yaya basi baza na maturité na poto baza basi bayebi ko comprendre makambo na poto baza ndenge mo pe basi compréhension pe na Kinshasa bazali basi pe ya malamu na Kinshasa bazali ndeko nanga mboka nyeso ezaka na bandumba na ngeza kana bempoli na ngeza ka pe na miyibi nango elobi te ke basi ya Kinshasa baza extra to mibala Kinshasa baza extra non ba mourir na ba mourezi soki mibala Kinshasa baza la extra mais ndenge bayaka poto abobengisa ka bombe boboya na katembe pe bobengana ka banguti eza pasi mingi tozomo na communauté soki mwasa bomi libala na poto asu mobali na Kinshasa baoke musika te baopota na kaka esimba te ndenge moko na mibali soki mobala bomi bala zu mwasi na Kinshasa baoke musika te bazopota na kaka yango bino bande kwa basi tango boma mabala na poto bokezwa mibali na Kinshasa lo bakeloko bo pensaka te no dépense na banda suko bengisa mobala yaka abwaka asu ngunda toluka asu mukanda ndeko na yo salama kapona kosungaka batu bino pe bande kwa mibali. Est-ce que vous pensez que loko wana na zui mwasi na Kinshasa na fiancé na tike na Kinshasa tango na tike na Kinshasa nga na poto yazo sala nini kuna ne bela mo ya Kinshasa yaya obali mwasi me bazo sungela oyepa ndeko no mobali na Kinshasa na minute ozate mwasi zo sunga mapa mutu moko na Kinshasa po bando kende Kinshasa ngo chaque mois te yaya pona nini bozo comprendre vite soki na poto awa tozo bota bana ya basi bazo kola bozo tika bana na biso bana poto ba yebi ko lamba te bana poto ba ko kalibala te oya Kinshasa nde ya boenda ko kilibala papa ke Kinshasa bimisi mbongo bali mwasi ma ba fion bazara pe na chance babali mariage na famille ozo luka su mbongo obengisa otinda ka su mbongo paza la propre mais akeka Afrique du Sud na minute azana ndako libala boti
bamure na bamurezi bapapa na bamama ya Jérusalem nga na obetaka masolo biso na Irene Masiandoki TV lisolo ebotaka lisolo na beti masolo boye na pesi ba conseil Nikolo mingi mais lobi nazui appel ya papa na biso bienvenue Kimpulu ami bombite aza garçon Belgique. Pourquoi mi bombite? Parce que azana ba papier azo porter famille ya Jemima ngemba plainte baza famille baza na matongi mama bota Jemima akufa me papa Jemima azana bomoy abala Jemima na maboko ya papa na ye koma Jemima koki kokende kobota kuna na Afrique du Sud bazo porter plainte parce que abala ye ipara abala ye na leta abala ye na famille eloko ezangaki kaka abengise na poto baya koluka soki bakosala liba l'église koto Jemima na minute oyo aza na Afrique du Sud auti kobota tala niveau choc bandeko na biso mibali courage bolingo esengaka bomonanaka mingi mabe na bino mibala poto soki bo fiancé basi na Kinshasa mono tiki 3 à 4 ans ndeko nyonso mobala ozolandanga na poto ato bala mwasi mariage na Kinshasa tango tiki ye des années bela moya kino makileza moto ya nanga kokosa na te atandenga bisoka mikona za na mangengenge mikona za luzisla paso bakomaka malobaka ya nzambe na munoko pose ya libala poto ndeko nanga mangengenge ke tozomona mingi awe abala mwasi na Kinshasa tika kuna ka pasteur wa balise ba mariage na Kinshasa wa mtakoma olalele mwasi na Kinshasa bandeko mibali bote yama mingi baso kende kuna zola mwasi ndako akenda kuna kuta likango avandaka na ndako wana bandeka bali pourquoi bozo sosola te biso pe basi pourquoi tozo sosola te ngape ana bomili ba na poto na zumi mobali ndako na Kinshasa fona za la maladie e bani ndeni fona za la liboma po ani ba engagement ko bokola mukolo bongo na zwimbongo bokola tata mbimba bongo wapinzami ngamona osenga babokola ngana na bana siko bokola mutu ngamo famille za no ya pasi ya yeza ba merde ozana poto famille Afrique ba na via malonga tende ko na mobali ba nièce bazali ba neve bazali ba leki baza famille za na ya mame ozozo engagement ko zwa mwana bato balie mariage zo luka su mbonga tike obengisa ya poto est-ce que ba ndomé na mbonga tike na yi obengisa 2-3 fois et si kaya pota bandobo angunda luka mukanda bandekambali pourquoi bozo raisonner te bongo bano biso tozobota na pota bakobala nani et comment rabana bakonga balinka mibala mindele baboyi batonto kongole bakolinga bino batonto kongole ndenge nini bino moko vision mneso bomika libalo talisi na Afrique baosa no bambala suka me bozo kendeka akuna bandeko nanga semaine oyo combien de maso na beti ya pasi mwana mwasi ote kosala AVC na Kinshasa zwela mobali ndako lisolo na ngamu na beti yango bazongisi mwasi na maladi na poto azana bana mikie mwana suka zaki je crois na 8 ans so nazana mémoire bien l'histoire des epa na biso basi ya poto to lingi mibali ya Kinshasa yaya o mibali ya Kinshasa baleki mibali ya poto bango baza moto ya nini ya bankoro bazomelela rabino yaya na kilelo batu bazoluka via bonga ozo kufela sexe ba mourir na ba moureuse tala sexe sambonge kendara bien te nazo kosa bino te basi ya poto bolingi mibala Kinshasa mingi bazomela rabino biloko yango bazokufela rabino likolo parce que boza bato abuzoba boza intéressé mingi na biloko ekosala bino loko te na vie oza déjà moi so leki 40 ans bomili ba na poto zoluka mobali na Kinshasa mama bimisela bisota mobali moko toyebi ke ye famille ko ningana ozoke kozwa mobalo oleo ningisa famille na bino komo ningisa famille baninga ozwelie ndaku olingo ke Kinshasa zolukila papa ba t-shirt oluka ba moniere oluka ba basket nyonso na mbongo no kesu na nzoto susu yo felo matela nsusu avion mama tayo moko na karin quelque na ba tato ba kufeli basi na poto bazate o mibali na poto bazate ya ça dépend milieu zokende koluka ba vrai tonton na poto baza soki ozo mobali na Kinshasa fo ezala mobali oke famille ko ningana famille na bino ningani po yo zwi mobali na Kinshasa mobali ozo na Kinshasa po yo nde mona poto ke ko ningisa famille na bango mamo sali fausse affaire o sali fausse affaire ya mwana conseil na ba couple la poto bokabona na bino te c'est makambo ezali bobongisaka po soki bokabona eska bozo kende bozo réussir te surtout bana mibali ezo sala pasi biso pe basi ndemo po muninga na sope mwasa auto sala AVC na Kinshasa azula mobali ndako ba mourir na ba mourir to so beta masolo po na sentiment ndeko na biso mobali bienvenue Kimpulu aza na Belgique aza mobali ya Jemima Ngemba Jemima za na âge ya 34 ans zana no jeune auti kobota mwana liboso na Afrique du Sud me babala ye na mbongo ti na leta
basala mariage ya commune na Kinshasa apesa mbongo na famille ya mobali ndeko bienvenue Kimpulu famille ya mwasi ezowanga na papa bienvenue tala ba famille bozoke kokota Baïba on baïbi makamba tu baïbi que j'ai mandé kenda foot ça que lukanzela poto pour landa mobali na mais c'est faux mobala foot sur pareil ya kapepa ba gemima ba yebiye talana ba famille koti business pona pasi pona kozanga papa ndima ayambara mibale ya bana moko ya Afrique du Sud moko ya poto to banga nzambe Jésus Christ revient bientôt en tout cas ezali pasi bo partage kama sola mama Irène nga esa la ka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie yo pe motoza na mwasi na Congo déjà outi ko bala e papa sala no kyo bengisa e aya ko umisa e kuna te fote ko koma ya yo bala mwasi otiki 3 à 4 ans pona nini tango tiki 4 ans oza sûr que moi mosa 4 ans na ba toucher te yaya na monta Kinshasa na miliki esa ba njoto ba komela miliki wana te oza sûr to banga nzambe tango ebi ko zara na poto mobali obali mwana batu na Kinshasa ko umisa mwana batu na Kinshasa te bengi sai po mabe ya te ba fi mingi pa Kinshasa tozo condamner bango eza pe faute na bango te to kende bongo eza pe faute ya mibala poto comment ozaka na poto vi fi moko fiancé au 26 fi ya batu 6 ans mwana mwasi aza na 34 soko 26 ans comme na 40 ans aza déjà zokola mwasi akolaka ozwi mwana batu na 30 ans obimela fiancé pa na bango tika 10 ans ayaka poto te ata yo moko ndeko na mobali c'est beaucoup tango zoki kozo ba engagement na Kinshasa bongisa mbongo tike ta 10000 so ba melio 5 ya liboso 5000 ba so sa makambo rapide obongisi na mbongo libala kende ko sala dépense pona poto bo kabela na bino basi mbongo te tami ba ndeko na biso ya Kinshasa ba liaka na bango ba ser na biso ya Kinshasa biso na poto mbel ba pierre biso mbongo te donc soki moni mobali ya Kinshasa ayeko balo ndeko nanga nzima na yo toke na ngobongo lia na yo mbongo toloba nini ye moko mutaye ko luka yo abali yo pesa edele ato sa mariage be salam tunga na ya poto libale senga to za la côté moko ceux qui batiki yo 5 à 6 ans ceux ko juli kango to boti to condamné te poko bala mwasi ko tike na Afrique 3 à 4 à 5 ans c'est beaucoup. Oui, to kende bongo. Tango za na poto ke bala mwasi na Kinshasa papa bongisa mbongo ko bengisa. Soit yo kende ko vanda bien na Kinshasa parce que mariage senga batu mbali baza lesika moko. Libale bonga te ke mwasi na poto mobali na Kinshasa, mwasi na Angola mobali na États-Unis eko simba te. Satan za risé. Bande comme libale tango bozo bala basi na Kinshasa, bo bengisa ka bana batu. Bozo bimisa bango bandumba me bande ko na bisa Kinshasa ba fie Kinshasa boza na bino mabete. Eza pasi. Obali mwasi otike 5 ans. Kolanda papa bienvenue selon liso na yo bando yebana na gemima olobi yo moko na monoko no bosali 5 ans banda boye bana gemima lelo 34 c'est ko yebaka gemima na 29 ans tozala batu ba risque bando uti ko bala ye oui obali mais tala temps obengisi ete oyebaka na 29 ans mwana komi na 34 azomona ke mwasi surtout aza mwa ndoto minene tala ndenge ba porte fungwa maka mwasi omona ke nazokola nazobota te na changer vie ba conséquences ya mwana ndeko na biso bienvenue Kimpulu na kati ya Belgique courage famille ya Gemima bozana komi ya Matonge en tout cas boluka kimia bovanda na famille ya papa bienvenue bo solola kofunda na ba police ya kokangara n'importe qui na panga ba Gemima ezo sala bien te papa bienvenue tia na sema ici sopani Gemima si abali oboti na Gemima te bo sola tana mobala aboti Gemima soki akozongisa mbongo boluka kimia bobo mamoto si boyeba ki tous les deux familles boke na ngo conseil na kopesa bino ya bongo etikala ete ya biso ba oto tikali ete ya ndeko za na mobali na Kinshasa ete ya ndeko za na mwasi na Kinshasa yo pe mwasi zo mobali na Kinshasa zo enda ko umisa te sano ki bengisa mobali no ya poto bengisa ka pe mibali lokolo linga bolingo ya bongo bengisa plus otika tonton 5 à 6 ans na Kinshasa surtout mibali azo beta na ndeko nanga akosila santé nyonso roye epava pamba toke bata eza mauvais to combination na suka ozali sono ndeko nanga ba escroquer mbongo pa ba escroquer bolingo o ba problème ko hésiter te numéro na combination yanga benga pese so bitanga kombo tokotanga kotanga te ndenge ndeko na biso mobali bienvenue Kimpulu na Belgique abito tanga kombo ne parce que lobi akosuka epada ngata koleka tina quelle boule papa bienvenue abia ko bimisa na ba photo ya Gemima nga binga na otse ba photo ya Gemima te parce que aza mwasi lokolanga
na otanga ko malobi ke akoleka na basiti nyonso tina quel boule akolakisa photo ya Jemima ngala sukisi musana ngala na peska conseil papa bienvenue tiana se maïsé sopani moi si c'est à côté msusu aboti le quoi la famille balaki déjà bakende ko bala Jemima bazonga basolola ata mobala fo site andi mazon klota mbongo na yo ba dépense musa mike kende perte parce que yo pe boye balaka na Jemima bosala rapé tata na mama et les kaka ata bongo les restes ba ko kozongisa boluka kimia nzamba lola a opambola bino tina na bete disole ya ngwana ete ya yo ete ya penga soki mwana mutazongi te tokutani mbala sima bisous bye. Elbi. Ya fai. Neni. Ah, moi mke ya nazo luka bata agence oyo. Ezo bima na GPS. Ba je so bangola lokute leki. O biloko ekita na Kishasa après ki Angola. Ba miyibi. Ya solo wana ya lobana. Angola no express ezaka na simawo. Et puis Antonio Miala mona mbala tellement alika conteneur na biloko na mulai. Même ngaka la so Antonio Miala. Matako ya to ya Angola espèce Angola. Angola va changer. C'est quoi Angola? Luanda siko déjà. Espera, tô vindo buscar. Bon ba kati na ndako, bengi na ndako ba ko joa. Ah bon? Oui. Vai saca badulero. Bonjour, la brigne. Ah, aujourd'hui. Naza kukenda sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu ya Angola. Kila mabora osha yenda na partout au Sali. Ah oui hein? Agence ya Ngoyo, Angola Express. Batindilinga kodi ujipa ya mwana nangala brini na France. Banya poto boluga te tukanisa ki bagence isili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Nazi biloko na nga nyonso yango oyo. Katelenga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango 21 jours biloko ekoni 21 jours mwana na ngala brini na tiaki biloko tiaka kodi bongele meso mwene na sepeli na kei na bango e nazi biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Express. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Esa na rua Jota na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala. Obrigado. De nada.